nyonso tobondela po ete Saint-Esprit aza na biso to comprendre révélation oyo Nzambe arevelaki ngai donc arevelaki biso tobondeli Nzambe papa na biso topamboli tokomisi tonetoli papa po toza malamu tala ngai na bandeko na ngai nyonso bakolanda nga katikati na video o papa topesi yo merci po ete opesi biso souffle de vie opesi biso pema na bomoi papa pe ozo révéler biso makambo kolo yango topamboli tokomisi yo tika ete Saint-Esprit ozala na ngai o na koloba na kopartager révélation oyo pe na bandeko moko na moko o bakolanda nga Saint-Esprit zala na biso sunga biso ndeko moko na moko olanda a comprendre volonté na o papa koloko ete olingi te biso tokwea na bapiège ya mungu na satana yango zo révéler biso makambo o po ete tozala mayele yango na topesi yo merci zala na biso sunga ndeko moko na moko o akoyoka message oyo abombi yango mpona ye moko te apartage yango mpe na bandeko mosusu sunga mpe papa ekini ekipe mobimba o bakopartage message o po ete ekoma na mato ya bandeko o bakoyoka yango topamboli tokomisi nyonso osengi na kombo na Yesu Masiya amen. Bandeko na ngai avant nakende na révélation o Nzambe arevelaki nga na koloba na bana Nzambe nyonso en tout cas Nzambe a mona bandeko moko na moko o balandaki video wana na partageaki dernièrement na lobele likambo ba meshi na lobelaki likambo ndenge ba sirène des eaux bayaki kobimisa esprit nanga awa bakendaki nango na mai na lobelaki yango tuka Nzambe mona moko na moko ba o bati ba commentaire kuna tuka Nzambe mona bino na tangi ba commentaire moko na moko tuka Nzambe akumisama pona yango lelo na ko partager mes révélations Nzambe révéla na 2019 na 2019 bato oyo bokolandanga o déjà bolandaka ngai nasi comprendre kango na lobaki révélation na opesa na pesa yango te des révélations na eza vraiment base nene ya makambo oyo ebele na lobaka presque moi bandam na bwa kaka eutai na révélation na ezaki na 2019 ezali na 2019 côté ya début 2019 révélation oyo Nzambe arevela ngana donc révélation ezalaki ndenge nini ezalaki mokolo yango tobondelaka nde tobondelaka na lali na sisi kobondela na matina mbeto kolali na lali kolalaka na ola na osandisika nazwa pongi boye mbala moko na ekomona ke nazalaki na mokili normal na vie normal tozalaki na batu na kati ya lupango moko wana tozosola na biso nde kaka ezalaka na vie na biso normal boye mbala moko toyoka kaka trompette ebandi kobeta pon bato nyonso bimi na balabala bamisusu bazowuta boye ezobeta wapi bamisusu bazowuta boye ezobeta wapi tozokomprendre te toutaka pon biso tobi nini makambo nini tozomona ezobetela wapi boye bamoto yoka toyi kokomprendre ke ezowuta likolo bamoto yoka mongongo ebandi koloba na likolo ebandi koloba ke ekomi temps ya élection mokili o bozali ezodisparaître mokili o bozali ezodisparaître bokozala suna mokili oyo te ekomi temps ya baélection bato nyonso bakolongwa na mokili o bozali bozokende na mokili mosusu mokili o bino bozokende eza mikili mibale différent monde mibale différent eza pe na mikonzi mibale différent yango wana ekomi temps ya élection mutu na mutu fo apona avote nani oyo alingi mokonzi azala mokonzi na ye soki yo vote mokonzi wana okende na mboka ya mokonzi wana balobi mikonzi wana baza mibale moko aza na gauche moko aza na droite donc mutu na mutu pona mokonzi nini oyo olingi okende pa na ye bandeko na ngai biso tokomi otalaka nini yango ezoleka nini yango ezoleka pon élection ezosalama
mokili o bozali disparaître bino nyonso bato bozala mokili oyo bokolongwa bokokende na mokili mosusu mokili oyo bino bokokende eza mibale mokili mosusu bamikonzi mpe mibale donc il faut bopona mutu na mutu apona mokili nini oyo alinga kende apona mokonzi na ye soki oponi mokonzi na ye akoya azwi bino bato na ye ale mokili oyo disparaître bino soki boke kuna fo kopona babeti so point bamikonzi wana baza mibale mokonzi moko aza na richesse ebele na mboka na ye mokonzi moko wana aza na bozwi ebele aza na bandaku mboka oyo bino bokokende ekozala bien bikolele ekozala te donc bisengo bokozala bien me mokonzi mosusu aza na eloko te na mboka na ye banzala ekozala basouffrance bandako eza te en tout cas souffrance ekozala na mokili oyo ya mokonzi wana mosusu mbala moko sikoyo mongongo oyo bande koloba wana elobi ke so abeti point alobi makambo point alobi oyo akopona mokonzi oyo aza na gauche akende na gauche oyo akopona mokonzi oyo aza na droite akende na droite alobi bongo balobi bongo mbala moko tobandaki bandeko na nga tobandaki kopona na mutu na mutu azopona siko nga naponaki mokonzi oyo azalaki na droite bato mpe ebele baponai mokonzi oyo ya droite bato mpe ebele baponai mokonzi oyo ya gauche soki oponi mokonzi oyo ya gauche oke mpe kote ya gauche soki oponi mokonzi oyo ya droite oke mpe kote ya droite nga siko nakendaki mpe kote ya droite mpo naponaki mokonzi oyo ya droite sikoyo esika tozalaki bato bazosepela bazoba biso mokonzi na biso aza na bozwi mokonzi na biso aza na nyonso oyo biso toponi aza na nyonso mokonzi na biso kote na biso bato bazosepela na ngambo mpe mosusu wana bato mpe bazosepela na ngambo mpe mosusu bato mpe bazosepela siko ngasi kona badai kosepela te mpo nazokanisa nga na biso kote na biso nayebisi bato tozalaki na bango na biso eloko nini ezolakisa biso ke mokonzi oyo biso ye nde moto akozala na bozwi ye nde moto mboka ne basouffrance eza te eloko nini ezolakisa biso yango mpo biso tozosepela ke mokonzi na biso ye nde moto aza na bozwi ebele kuna mpe bazosepela bazoloba ke mokonzi na bango moto aza na bozwi ebele siko ndenge eloko nini ezokoasire biso ke biso mokonzi na biso moto aza na bozwi ebele bandeko na ngai mbala mo bato tozalaki na bango bandoki bananga deline toponi na kondima te eza kaka kondima toyaka na kondima ke mokonzi na biso ngabi yango bozosepela boye kaka na kondima alobabi wi biso toya na kondima ke mokonzi na biso moto aza na bozwi ebele mokonzi na biso nde kuna nde mboka na eza na bozwi mokonzi na bango aza pauvre aa na eloko te nga na bime bango mpe kuna balobaka même chose bango mpe bazoloba ke mokonzi na bango nde moto aza na bozwi bango mpe bazaka na kondima na mokonzi na bango ozomona te ke nazokomprendre eloko te en tout cas nazalaki vraiment na esengo te nde bato nyonso bazalaki na esengo nga nazalaki na esengo te nga nazali na esengo te nazali na kobanga nga nazobanga nga na bi mokonzi yango toponi na biso kaka boye bongo soki ye nde motu etombe ke ye nde moto aza ya mabe nayebisi bato wana bongo soki tiko ekomi ke ye nde moto aza ya mabe tokosufri na mboka yango tozokende mbango abi te mama delini te ekozala bongo te ekozala jamais mokonzi na biso jamais kuna mpe baolobaka bongo bandeko na nga telema nazalaki na esengo te nazalaki vraiment na susi kati na nga mbamona yoki mongongo moko ebengi nga na likolo Adeline mongongo ebengi nga Adeline na bandi koluka mongongo moko ebengi nga mbamona yoki so ebengi nga Adeline tala likolo na tombolelo na nga likolo mbala moko bandeko le natali likolo na mona mapate fungwami na moni pa mapate fungwami bongo po mapate za kofungwama na likolo mbala moko natala boye na musika kuna de mapate fungwami boye nazomona na musika kuna nazomona lumière moko makasi na musika kuna sikole nazomona lumière wana na musika wana
nazoluka natala lumière wana toka na banda okoka komona te wana eleka na 2019 côté ya début 2019 on a bino révélation ya 2019 nazoluka natala boye nazokoka komona te éclairage elekaki me mongongo ebandi obima na kati éclairage wana ayebisi nga Deline nga naza mokonzi oyo ya kote yo poni nga na bia bon yo za mokonzi ya kote nga na poni alobi wi nga naza mokonzi ya kote yo poni en tout cas za na kimia po ngai nde mutu naza na bozwi mokonzi ana mosusu aza na bozwi te nga nde naza na bozwi na bi merci lokola oasire nga ke yo nde mutu oza na bozwi en tout cas merci mbamwa alobi na Adeline tala na ngambu wana mususu na likolo kaka abi na ngana tala na mpanzi wana mususu nde na eko tala na mpanzi wana mususu anamoni pa fongoli su likolo mapata efungwami na likolo wana mapata efungwami pe na ngambu mususu namoni mapata efungwami nde namoni mutu moko azalaki vraiment mpinga moko makasi mutango afandaki na nino na trône afande pa na trône penda bo mbinga penda do santi mutu moke aza vraiment mbala moko sikoyo nde natali mba moko wana sikoyo mongongo oyo ebimaki na lumière oyo ezobima na lumière ebisinga Adeline omoni wana ye nde mokonzi ya bato ya ngambu wana mosusu ngabi o wana mokonzi na bango abiemba mona moni bato moko baye wana bato ngo baye wana na trône wana esika mokonzi afandaki bato baye wana batelemi wana nde sikoyo bayebisi bango bayebisi mokonzi obengi biso réunion biso ye yo toye mokonzi moko atelemaki pe wana atelemi abandi koloba na bango ayebisi bango boye boyoka bandeko basi abi obengi biso réunion obengi biso problème ya bina yebi bengi bino po na réunion oyo nayebisa bino makambo boyebi ke totika na mikolo mingi te ngai na bino tozoke na moto bango babi wi mokonzi toyebi abi boyebi ke mikala mingi te ngai na bino tozoke na moto kozika moto bango babi wi toyebi ke toke kozika moto bamo mokonzi na bi oke lokola boyebi yango temps eza lisu mingi te yango nalingi bino bo travailler makasi nazoyebisa bino bosala boye bomoni ngambu ya bato wana nazomone boye nzambe afongola nga matoi makasi baza musika kuna na likolo nde mapata efungwamaki me nzambe afongola nga litoi nazoyoka bango vraiment boye réunion na bango alobi na bango omoni bato oyo wana alakisi sikoyo na ngambu oyo bato baponaki abi bato wana baza deya bato na biso si tozwa deya bango baa na problème te mpo bango si tozwa deja bango ngambu o wana msu wana lakisi ngambu o nga nazalaki abi eloko bino bosala boke ko séduire bato baza na ngambu wana mususu boke ko séduire bango bo séduire bango ndenge nini alobi boye bozwa na depo na biso bobimisa nyonso toza nango abi bobimisa nyonso o toza nango bo travailler nango bobimisa bambongo bobimisa biloko nyonso boke kopesa bango bambongo bopesa bango bavoiture bopesa bango biloko bango baoza nango besoin bopesa bango boyebisa bango boye wana azoyebisa bato na ye abi boyebisa bango boye boyebisa bango ke mokonzi oyo ya biso aza na tellement na bozwi ebele na mboka na ye yango atinkeli biso ndambu kaka ya bozwi oyo tobanda deya kodondwa nango awa ata kuteke etikala nango me tobanda deya kodondwa yango fo bocomprendre ke mokonzi bino boponi aza nango ebele kuna na mboka bino bokende siko koloba yango bosala effort po bopesa yango batu oyo baza na ngambu na biso pe bopesa yango batu surtout o bana ngambu wana bango nde na posa na bango ba o bana ngambu na biso baponaki biso bango eza problème te si tozwa bango me batu o bana ngambu wana mususu bango nde o bino il faut bopesa bango biloko wana yebisi bango boye alobi na bango boye réunion ezalaki mwa mambo ebembe nazoloba mpenza oyo eza nécessaire opea na maîtrise makasi alobi na bango boye alobi na bango bokende na babanki bokotisa bambongo na babanki oyo bobimisa bambongo na biso oyo eza na depo na biso bokotisa ngo na babanki na bambongo comme ça bato wana botinda bango bake kodefa bambongo bodefisa bango biloko soki bodefisi bango biloko boyebisa bango ke bozwa na bino bokofuta na bino kaka ndenge makasi te bokofuta na bino kaka bodefa na bino comme ça le bango bakodefa biloko wana na bambongo wana bakodefa comme ça mukolo oyo bango bakokufa
biso toko akize bango ke baza na niongo na biso. Wana nazo kosa bino te bandeko. O bozwaka makambo ya Nzambe ba révélation ba vanti nazo kama pourquoi zoma nazo kama pourquoi bozwa ba vanti. Alobi na bango boye. Alobi boye bisa bango bopesa bango yango bodefisa bango. So bodefisi bango comme ça mukolo bango bakokufa. Biso toko déclarer ke baza na eloko na biso. Baza na eloko na biso tokozwa bango likolo ya nyongo na biso wana. Alobi bango bongo mbala moko namoni ba moko likolo wana ekangami mupanzi bango bazalaki. Mupanzi o mukonzi na biso azalaki o azaki na kati ya limia wana ye ezaki ka ya fonga mbamo alobi nanga Delino oyoki complot oyo mukonzi ana sali na batu na ye ngana bina yoki complot wana mbamo abina nga yebisa batu oyo ozana bango yebisa batu o bapona kinga yebisa bango prevenir bango bazwa biloko wana te oyo bango oyo bakopia bango o bakodefisa bango badefa te prevenir bango. Nde a mukonzi ana yebisinga bo alobi na nga ya Deline yebisa bana na nga yebisa batu oyo yoza na bango baza na groupe na ngambu na yo bazwa biloko wana te eza piège yebisa bango kotika te yebisa bango prevenir bango mbala mona moni likolo ekangami le likolo ekangami ba moko bandeko na nga nalingi kana banda koyebisa bato nazalaki na bango ke bandeko tala mukonzi o abiso na mona boye batu oyo nga na monaki na mukonzi wana bazalaki na réunion na moni bango bakiti na se na mokili na biso bandeko na moni bango bakiti na mokili nazomona bango penza na nde bazalaki kuna nde nazomona bango boye na mokili namoni bato wana babilongi wana nande balataki na réunion na bango wana do mbala mona komo mona bango bakiti na mokili mbamoko na mona boye babandi kobenga bato boya kozwa mukonzi na biso aza na bomengo ebele na mboka na ye kuna yango abito banda ya kovivwa nango boya kozwa olingi lupangu ya kozwa olingi voiture ya kozwa contact ya voiture yango na moni mbala moko bazwi bapake ya bambongo baoke kokotisa yango na babanki bandeko na nga baoke kokotisa yango na babanki na moni batandi ba voiture sika ya kitoko batandi ba voiture sika nde sikoyo bazokoloba na bato soki oyeka kosinyeka mukanda ezalaki bongo osinyeka mukanda bapeso kontaki donc bazodefisa bino boya kodefa na bino boya kodefa na mona boye bato oyo nga na nge nayebisa ke eza piège babandi deja kokende bazokende na yebiso bino mouvement moko ekomaki place wana bato bazwi bambongo bakoti na babanki bazwi bambongo nga nazolanda bango nayebisa bango bozwa te eza bapiège bato bake oyo tozalaki na bango na ngambo moko ebele bandeko na nga bakendaki na ngambo wana mokonzi wana oyo azalaki na gauche na monika mwa bato mokie batikalaki wana nde nake na yebisi bango bino bokende te bino bokende te bokende kuna kasi bazopesa bato bambongo kuna bani bokende kozwa bato wana babi te bafande vraiment mama babi te biso tokende te tomona mambongo clair te tomona ngo ndire eza piège nga na bi en tout cas boza bato ya mayele boza mayele ngai Nzambe afongolaki nga likolo pardon mukonzi na biso namonaki ye na likolo wana na olobaka mukonzi na biso namonaki ye na likolo ye penza alobi ye nde mutu aza na bozwi mukonzi oyo mboka na ye eza te kaza na eloko te me mboka na ye eza moto bakende nde kozika na mboka wana ya moto bakende kozika eza ndengwana ozomona sikoyo bato bazoyokela nga te na bandi kolanda bato bandeko bato banda koyokela nga te naloba na bato boye bazokosa bino basali bino bapiège bazokosa bino mutu abanda koyoka nga te bandeko na nga boyoka mbala moko na lembi na fandi
nafandi na mabele nazoyoka mawa nde bato bazokende nazoyoka mawa mpo nga moko nayoki na matoi na nga mpe namoni na misu na nga réunion mokonzi wana asali na makambo alobi namoni na misu na nga sikoyo nazoyokela bato wana mawa ndenge bake ebele antuka nazalaki vraiment na mawa nafandi na nga wana mbala moko namona likolo efungwami lisusu le likolo avant kutu likolo efungwa nayoka susu mongongo ebengi nga Adeline tala likolo le natali likolo namoni likolo mapata efungwami le namoni mapata efungwami namoni éclairage wana na banda omona na musika wana mba moko mongongo oyo banda oloba na wana éclairage ne bandi su koloba abandi koloba Adeline nga nde naza boye na telema oloba abi na nga Adeline telema oloba pourquoi ofandi nga na bi mokonzi nga nazoloba bazoyokela na bango nga te nazoloba na bango bazoyokela nga te loko opesi nga mpe preuve moko to ezolakisa ke mpa na yo kuna nde bozwi ezali moto moayokela nga eza te bato nyonso tozalaki na bango awa bakei antuka ngai nakoki na nga lisusu kolanda bango te abi na nga telema Adeline na fongoli likolo oyo ekekangama lisusu te banda kotambola siko nga moko na otambola na yo abi na bandeko nazokosa bino te na oyebisa bino makambo oyo ezalaki na révélation wana abi na nga Adeline siko ngai moko nazokotambola na yo likolo etikalika ya kofungama boye banda koloba na bango esalaki siko ndenge nini bamona telemi siko ye moko akomi kolakisa nga bato siko akomi kolakisa nga bato soki alobi loba na mutu oyo loba na ye siko nga so nazosola na mutu wana yo ozomona na osola na ngai nga naomona likolo eza kofungama mutu oyo naosola na azomona teke likolo eza kofungama nga naomona likolo eza kofungama nazosola na mutu le naosola na mutu makambo mpe oyo nga naoloba pa mutu ezowuta sikoyo ye mokonzi wana soki ayebisi nga mba moko nalobi pa mutu wana ye soki alobi na nga nalobi pa mutu wana nde omona biloba na ye boye loba na ye wana eza bapiège nayebisi ye ndeko na nga wana eza bapiège batie bapiège loba na ye mokonzi na biso moto aza na bozwi ebele mona yebisi ndeko na nga mokonzi na biso aza na bozwi ebele donc yebisa ye ake kozongisa biloko wana azwi wana omona mutu na contact ya voiture azotiaka aboye na papier na papier ya lupango bapesi ye na adresse ya lupango na babengani na bafongola ya ndako bapesi ye omoka mutu ka boye azotiaka fongola contact ya voiture boye mba moko omona nzambe nanga yebisaki ezongisa biloko wana baazwi azongisa ngo po azongisa ngo mwanga na bi kende kozongisa biloko wana olongwa na groupe wana siko ye soki alobi na mokonzi nga mpe nalobi ndenge totravaillaki na ye vraiment en tout cas ezalaki vraiment kitoko ezalaki esenga nazotambola likolo ezaka ya kofungama nazotambola sikoyo eloko na remakaki soki natelemisi mutu mosusu natelemisi mutu omona ye alobi ok solola na ye mona bazosolola na mutu wana omona ye mo azobana nga tika esiko tika ekende eza na mutu mosusu ozoloba ne alobi te nga si nazwi deya bozwi na nga nazobanda ngo deja awa yango ezolakisaki mokonzi oyo aza na bozwi mo mutu yango teti azotiako te tika biloko wana mutu oyo nde mutu aza na bozwi mokonzi oyo omwa ye azoba continue kaka koloba na ye continue koloba na ye kotika te Adeline continue mo nga kutu omona azolingana ete abi continue kaka ale tina kokontinue mo mutu yango akei azoba na nga landa ye lobaka no mona azolanda ye maloba oyo azoba na nga nazoloba pa mutu yango biloko wana bazokosa bino yebisa ye bakokosa nga bazokosa bino boye alomona bitika ekende luka mutu mosusu le nakokende bongo bandeko na nga ekomaki mbala moko eloko nini nayaki koremaki eza na mutu mosusu soki natelemisi mutu nandi koswala na mutu omoi abi te Adeline ye te leka na oye te mwana leki so natelemisi abi ye te donc ezalaki sikoyo ndenge wana nde sikoyo na comprendre te abandaki kopona bato ya kopona oyo nga na koswala na bango alapres mbala moko naye komona groupe moko bato so bakomi koloba meme langage na ngai bakomi mpe koloba te eza bapiège banini tokomi ebele tokomaki ebele bandeko na okosa bino te
tokomaki ebele tokomi koloba même langage tokomi sikoyo ko mbonga na ke na tuni bango abi o mota mso moni batu mususu oyo adol bana non ngasi na zibozwi oyo na otika mokonzo bo mona ke kuta ye ngabi o ndeko yo boya kit yo habite ma sœur le na solola kina yo après les na kenda ki na raisonner nga vite o eza piège na kenda ko zongise la bango abi na zongise li bango contact na bango na zongise li bango nyonso na zongise ki na sepelaki na sepeli nga na bi wow donc bato ebele penda o bakenda ki bazongaki bandeko nde après ce qu'on a bandi ko sepela mba moko na bandi ko loba mba moko mungongo bandi ko bananga Adeline makambo o nyonso zomona yebisa bana na ngai yebisa bana na nga ke ngai nzambe wana siko ase présenter ke ye nzambe liboso ezalaki ka mokonzi boyeboye nga mokonzi na bino nga boyeboye nde siko alobi Adeline yebisa bana na ngai ke ngai nzambe na nzoyebisa bango bayeba ke totikali ka na quelques jours Abi Adeline botikali ka na quelques jours na mokili oyo lokola Satan amoni ke atikali ka na quelques jours po ye na batu na yeba ke kozika na moto yango moni atelemi makasi na ngonga oyo ateli bino ba piège ebele me yebisa bana na ngai alobale nano yebisa basali na nga yebisa basali na nga na fongoli li bango likolo abi Adeline na fongoli li yo likolo abi omoni modele na tamboli na yo likolo ya kofungwa po na yebiso makambo oloba na bango abi na kokanga su likolo yango te abi na kokanga su te etikali ya kofungwa mapo na yo makambo nyonso lenga nazoyebisa yo mba moko yebisaka batu lenga nazoyebisa likambo yo mbala moko yebisaka batu po bazwa mayele po monguna Satana azana ba piège ebele oyo azotia bana na ngai yango na ngai pe nzambe na telemi bandeko yango so na loba makambo na lobaka nzambe aza ko telema pona biso bana na ye abi lokola ya moni ke tikali quelques semaines azwa bana na ngebele tala ndenge azwaki bana na ngebele yango pe nga nzambe na moni ke na kotika te bana na nga bakende pa na ye na moto yango na ngai nzambe na telemi funa récupérer bana wanga abi Adeline nga na telemi pona récupérer bana na nga makambo nyonso o nazoyebisa yo ndenge omoni na révélation o na révélé yo yebisa basali na ngai ba oyo nyonso bazosala évangélisation ba oyo nyonso bazosalela nga na bosolo yebisa bango babange eloko te monguna Satana atemi na bapiège ebele me ngai mpe nzambe na bango nafongoli bango likolo alobi Adeline omoni nde nafongoli yo likolo yo moko omoni nde natamboli na yo ndenge nafongoli basali na nga nyonso nazokosa bino te abiyebisa basali na nga babanga te bateya bana nzambe bateya liloba nga nzambe naza likolo eza kofungwama alobi na nga Adeline banda mokili ebanda na nafongola likolo modele nafongoli te abi banda mokili ebanda nanu nafongola likolo ndenge nafongoli sikoyo te Adeline nafongoli yo likolo likambo nyonso nga na koloba na oloba kobanga eloko moko te telema loba batu nyonso bayoka yango alobi yebisa pe basali na nga nyonso babanga eloko te ngai nzambe na bango naza kotelema nafongoli bango likolo pona nalobaka na bango le nyonso po ngai moko sikoyo nazo dirige basali na ngai alobi soki bolobi likambo bino basali na ngai abi na nga Adeline soki olobi na mutu likambo omoni mutu wana azozala kaka te ti azoyoka te kokontinue te abi kokontinue te seke mutu wana aza yanga te ayisinga bongo abi po mitema bana na nga ekozala susu ya ndisure te abi mitema bana na nga ekozala susu ya ndisure te Adeline soki nayebi so likambo kobangaka te loba na bato ba oyo ya ngai bakoyoka soki olobi
abiba oyanga bakoyoka soki yo lobi yebisa pe basali na nga nyonso esika bazali baloba bateya verite bateya bosolo po botikali kaka na quelques jours botikali kaka na quelques jours temps ekomi mokuse yango nga nzambe nakoki kozela lisusu te natala bano anga bakendaka na ngambu ya motu wana nakoki kozela lisusu te yango na ngai mpe natelemi mpona bundela mpe bana na ngai alobi na nga nde wana bandeko na ngai mbala moko antuka nayokaki esengo makasi nzambe alobi atelemi afongolili biso likolo alapo yebisinga boya bia Deline yebisa bana na ngai makambo nyonso oyo omoni badefa bambongo na banki te alobi na nga badefa bambongo to bakopropose bino boyaka na okodefa mbongo moko kofuta na oka malembe yaka no abi Adeline yebisa bana na nga badefa te bo evite kozwa babiloko na crédit alobi bavoitire abi na nga Deline bavoitire ebele ozomona wana esami na monde ya ténèbre abesami na monde ya ténèbre bavoitire ozomona wana soki na fongoli bino miso biso na fongoli bino miso bomona bavoitire ezotambula na mokili na bino bokoganga abi bokoganga eza bavoitire te ayebisa nga te soki eza biloko nini me alobi na nga eza bavoitire te oyo bino bozomona ana alobi yebisa bana na nga baevite kozwa bavoitire na bacrédit baevite kodefa bambongo na babanki bakopropose mbongo moko abi na nga mutu nyonso oyo akozwa bambongo na banki azwi mbongo bakopozaki azwi ekelera kokufa ata azotambola na via sanctification soki akufi na nyongo wana ya banki monguna satana akoakize ye alobaki aza na eloko na ngai alobi ke aza na eloko na ngai aza na nyongo na nga alobi Adeline yebisa bana na nga nyonso oyo nyonso akozala na nyongo amona bokonzi na nga te soki akufi yango wana bozwa te eza bapiège baluka badefisa bino bambongo ebele wana ye azoyebisa nga boyebisa bana na ngai bozwa bambongo wana te baluka badefisa bino bambongo ebele na banki alobi bambongo wana ta babi na bino bosalela commerce abi mbongo wana ekoprogrese te na commerce po eza piège oyo bango batie bino ndenge bino bokozwa mbongo wana olobi osalela yango commerce wana ekoprogrese te alobi ezala moto mosusu azwi mbongo wana alobi ke nga nazwi na kosalela yango na kozongisa alobi soki moto wana azozongisa mbongo wana bien azotravaille nango azozongisa yango bien aza deja contrôlé po aza deja na eloko na bango aza deja contrôlé lere ye azozongisa mbongo wana bien bakomona ke ye azofuta nyongo wana bien nga asisa yango bakopermettre ete asisa yango abi ekokoze bato ebele bamort précoce donc baliwa moko ekoyela bato donc ekoyela bato donc na temps oyo olinga kokufa te donc baluka moyen nyonso mpo baboma yo mpo okufa osisa nyongo wana te abi nanga monguna satana aza na posa te bato nyonso baodefa bambongo wana na banki bazongisa ye posa na eza kutu te mpo aza na besoin mbongo yango te ana besoin nango te problème ni ezali ke soki alobaki mpe akabeli yo eza ya kokabela akoakize yo te mpo akabelaki yo mais soki alobi ke lokola alobi ke adefisi yo donc seke oza na nyongo na ye abi mutu nyonso akokufa na nyongo wana ata tambolaka na via kobanganga soki kaka monguna satana akize ke aza na nyongo na nga akokota bokonzi ya likolo te abiyebisa bana nzambe bodefa bambongo te na banki bandeko na ngai yango nazobondela bino na temps oyo tokomi evite na o banyongo ya banki mpo berévélation oyo ezalaki na 2019 donc oyo bazwa na bango bambongo to bavoitire avant wana nayebi te na ndimi te ke eza na kati ya makambo oyo
na yebite mais ezalaki nzambe ndenge a révélaki nga na 2019 na début donc alobaki na nga ke bakosalela yango bakosalela yango na yebite truc déjà se bandaki po mambo bambongo moko ozoyoka yango donc ezaka ba proposition modo ezaka bilo moko benga na olobaka o nzambe a révélaki nga donc mutu na mutu amitala o nano a défi déjà mbongo wana aza mayele aluka position nyonso na ndenge akozongisa mbongo wana po eza eloko oyo ekomemela mutu liwa moko précoce donc liwa moko avant donc ekoboma yo soki ozofuta yango bien donc ozomona doki eza pe biloko mosusu doki naye kotala boye nanga mona kibomoto naye kotala nga bi soki ata biloko wana yo odefa mbongo mobo ozosala yango commerce soki yo kufi eske bana na yo to bandeko no bakoraisonne ke mbongo oyo ezaki ya nyongo tozongisa baozongisa yango te ozomona soki eza voiture oyo so ozwaki deja ese nayebi te soki bakozongisa voiture wana to ndenge nini donc problème siko nzambe ayebisaki nga ke monguna satana aza na posa te bato bafuta banyongo wana aza na posa donc nyongo wana donc ndenge kaka adefisaki yo mbongo wana yango nde akoakize yo nango po aza na posa ti yo kufa kaka osisa kofuta nyongo wana te yango na bako bazwaki bambongo na babanki bozala mayele nayebi te so ndenge bosala ntoka bobondela bozala mayele mpona yango ezalaki vraiment banda 2019 mais napartageaki na ngango mwa ndambu deja napartageaki yango mpe mpe nalobaki naloba yango mpe na chaîne na biso oyo napartage mpe etambola mpo bato ebele bayoka yango surtout biso bato toza na baerope bandeko na nga biso bato oyo toza na erope elo naye nalobake bomoni quelques jours o nzambe alobi ke totikali na quelques jours ya pamba po mokili oyo disparaître totikali na temps mingi te nazoyebisa bino moni na quelques jours wana oyo totikali nango quelques jours toyebi te na nzambe soki eza combien de jours ekozala pe 3 jours ekozala pe 3 ans ekozala pe combien de quelques jours yango nazokoyebisa bana nzambe na quelques jours oyo etikali wana na quelques jours wana ka mondele akozokita kala te na quelques jours totikali wana mokili mondele akokita moto mwindo akomata donc afrique ekotombwama Europe ekokita siko biso baoyo tobimaki na afrique toyaki tokozonga na baafrike na mboka na biso tozonga na congo toloba biso bacongolais mpona oloba lingala donc biso bacongolais tokozonga na mboka na biso bandeko nanga to raisonner yo ozwi mbongo ya bato wana mpo ozongisa nayebi te soki olobaki nasekeseli yango commerce na afrike bakolanda yo na afrike te mpo ozongisa mbongo wana ese okozala mpe na afrike ozozongisa mbongo ya bato anyonga poto nandimi te kosalelamo yo omona yango ta mosusu bénéfice mpo na yo bamonoke na afrike yango kiti na biloko ya bien oza bien boyeboye banini me bokonza likolo obungisi yango mpo bakoakize yo na nyongo na bango bandeko tozala mayele towela na biso ka bokonza likolo donc nazoyebisa bino mpo bocomprendre saint esprit azala na bino bocomprendre makambo oyo nga na oyebisa bino landa révélation oyo bien ocomprendre makambo nini oyo nzambe alobi na biso na kati ya révélation oyo landa yango ocomprendre de tozwa bambongo te eza bapiège ya monguna satan na bandeko na nga eloko eza important na révélation oyo nzambe alobi todefa bambongo na banki te nga nazoyebisa bino namonaki yango namonaki bazoki kokotisa bambongo na babanki nyonso bazoki kokotisa bambongo na babanki na bato bazokende kozwa bandeko na ngai yango oyo nga nazalaki nango mpona partage yango na bandeko na ngai nyonso oyo bakolanda ngai likambo ya bambongo na banki tozwa te basali na nzambe kotelema koteya na bosolo yango bandeko na nga oyo oyebi ke oza na eloko moko ezokanga yo tika yango sala repentance longwa na mabe totambola na via sanctification totambola na via kobanga nzambe mpo te ekomi mabe nazoyebisa bino bandeko te ekomi mabe tobondelaka mingi monguna satan atie bapiège partout oyo ayebi kaka fo akize yo mokolo asuka fo akize yo makambo banyongo oyo na partageaki yango periode moko eyelingaka siko na partageaki yango periode moko na sere na nga moko na beteli ekande na beteli bino tala révélation na zwa boyeboyeboye aloba na nge loo moko motu alobi na nga ade
na kala ezalaki toyebaka ke mutu soki akufi bakotuna na ebemba mutu wana nani aza na nyongo na ye baloba ndeni mutu oyo akufi naokoloba ngo te do bakotuna na ebembe nde eza mutu akufi avant bakanga seke bakotuna nani yango oyo mutu oyo akufi aza na nyongo na ye babande kotuna bongo na kala bandeko to raisonner toyebi lelo etuna masu te na bibembe nayebi pete pourquoi babande kotuna bongo se na nga na lobi ade na kala leso tozali bana mikisi oyo mutu akufi avant bakanga sekei batunaka nani oyo aza na nyongo na ye mutu oyo aza na nyongo na ye afuta mutu mpe oyo wana aza na nyongo na ye famille ekofuta famille ebanda kofutela mutu oyo akufi ebembe me leo batunaka susu yango te abinaka makambo lobi napesi yo raison alobi ke makambo lobi napesi yo